Tokotali Sabilo pour comprendre. Na Peter Kazadi, ministre intérieur. Donc groupe ya batata oyo misatu Peter Kazadi, ministre intérieur. Bangonde sikoyo bazali l'association puisse mabwilu bayokana Peter Kazadi basali ba faux papier mutabimisi yango bafuta oyo bozomona ye nazolakisa ye mutabimiseli Peter Kazadi ba faux papier yeyo a complicité Bonjour peuple congolais, c'est Rocher les combattants, la bouche autorisée. Président Fatibetio Moukwantiombolo, lelo foko bimisa batu oyo bazali ko nyokola batu oyo bazali ko botola mapangu ya batu. Ezala ministre oyo azana kati ya gouvernement na biso ya Moukwantiombolo. Ancien kanambemisi mutu ya PPRD amema molimo ya PPRD. Comment on a eu plus Mwabilu ye wana plus Mwabilu bozomona ye tata oyo azali tata moko soki na bina bisabino ba makambo azo sala tata oyo makambo moyo nazana makambo ya somo soki na bina bimisango même famille ya mwasi na yeba olinga ete plus Mwabilu ministre ya habitat botala ye wana muyibi munene oyo plus Mwabilu azo botola bandako ba tuna bombe ezali susu aza la complicité na tata oyo mafuta ye azali gestionnaire ya ba immobilier aza urbanisme na habitat donc ye nde mutu asalaka ba faux décret asali ba faux décret po babotola mapangu ya bato omoni mafuta ye wana tata mafuta yeyo oyo azosala ba décret oyo fo boyeba ye na Kinshasa tata oyo muyibi munene musana ekosala bafo bapapier bango na puisu mabwilu mpona kobotola bandako ya bato tata oyo muyibi tokotalisa bino po bocomprendre na Peter Kazadi ministre intérieur donc groupe ya batata oyo misatu Peter Kazadi ministre intérieur bango nde sikoyo bazali l'association
puisse mabwilu bayokanga Peter Kasadi basali ba faux papier mutabimisi yango bafuta oyo bozomona ye nazolakisa ye mutabimiseli Peter Kasadi ba faux papier yeyo a complicité na puisse mabwilu ministre ya habitat donc ba décret ya lukuta oyo puisse mabwilu nde tato bozomona ye oyo nde bazosala po babotola bato bandako ya bato puisse mabwilu ata na nini na ye entreprise na ye ni chaîne na ye ya RTGA bato basali 57 mois impayé 57 mois impayé ntango na betaki ba 3 vidéo akosi afuti kaka 7 personnes afuti bango bambongo ya 2 mois afuti bango kaka pourquoi parce que bazali bato ya bandundu eza na bato balalaka na biro na ye bato baza bempeye bato mosusu libala ekufa bato mosusu baza na ndako te bato mosusu nde baza na bakoma kolela ekwa bakamarade 57 mois impayé ministre Puisse Mabwilu incompétent ya ministre botala mutu azobima na bana na ye azobima na bana Puisse Mabwilu abimaka na mwana na ye oyo abota ya mwasi nadi kotanga kombo na ye te me Puisse Mabwilu tika kobima na mwana na ye ya mwasi omoni molimo ekomeli yo lelo okomi koteka bandako ya bato bosalaka badekret bino na mafuta botala tata oyo ministre Puisse Mabwilu azobima na mwana na ye ya mwasi tata oyo kolo RTGA tata oyo Puisse Mabwilu ministre Muyibi donc ndako ya Mese Diogolo ezali na avenue Mandarina numéro 25 na Gombe ndako wana na asir batutu bayebi ya ndako oyo ndako na ye asombango na 2002 je crois que télé 50 efutela kuna bato ebele bafutela kuna eza mpe ndako ya leta te ndako wana doki eza décret ya 1960 asomba ndako na ye yo lelo kanisi Puisse Mabwilu yo ndenge ozali omoni molimo na yo ti ozokolobima na mwana na yo biologique botala tati makambo nazoloba ayebi famille ya Puisse Mabwilu bobenda bana na ye oyo mwasi matoyi tati oyo abimaka na mwana na ye eza mawa mingi parce que lokola olingi kofuta bambongo bato basalaka epa na yo te na bando olobela kaka ntina oya kolimisa sikoyo kombo ya mwana na yo obimaka na ye donc yo mwana na ye nayebisi oyebisa tata na yo ke bandako ya bato ndako oyo ya Mandarina numéro 25 ya Mese Diogolo ye lokola kangani nango tokotala nga na ye Roger le combattant makelela Congo oyo nakokende na ye likolo bon eza mpe na général Kasongo oyo azali auditeur ya Gombe nazokebisa yo nalobi ke nazokebisa yo général Mania nalobi ke longola basoda na yo parce que makambo esekei likolo makambo nazolo bango en tout cas Maman Bijou Lady na Paris sali bango mawa Maman Florent Lady kutu azolinga soma ndako na ye na Gombe me bamakambo aboye Maman Florence Lady na kati ya Paris alinga soma pena alinga soma buldingi na ye na Gombe asoma ndeni Maman Lady keba zala mayele kobanga te so babeki Roger le combattant zali moko tombolo oyebisenga peti na ye peti ya Jean-Pierre Bemba Gombo donc na bango likolo ndako ya Mese Diogolo nabiya nazolanda bi tozokende na bino boko donc naza na 3 dossiers oyo nakobeta eza na ndako moko eza na Gombe wana oyo Kengo Wadondo azofanda na ndako wana Kengo Wadondo yebaki kala mingi te Kengo Wadondo ndako wana eza ndako ya bato esengi oyeba yango Roger le combattant makengela ya Congo bato ya ANR mpe place wana bozali kofutela biro na bino wana ezali ndako ya papa Kongolo bolingi kofuta te ti lelo ministre ya justice atie misu Rose Mbombo nazokebisa yo na ndako ya bato on a autant la situation eza koleka awa depuis le bi exemple bibale na ye awa nayaka awa déjà na 2019 à l'époque tozali na bourgmestre Kadima eza na mama moko aza
trafiquer des documents pour azwa le pan commune il y a Kalam au Bisoma Sotoebi depuis 1957-1958 commune est Tongama Boye l'autorité coloniale à l'époque la Mindele la Tongara commune à Kalamu la Tongi commune à Kinshasa maison communale la Tongi commune il y a Ngiringiri la Tongi commune il y a Bandalungu au monde architecture il y a la commune Nyoso ezali ndenge moko ezali expérience au babanaï na yango il fallait pas continuer na yango le ko ezali modèle oyo ba tonche ba sepela ina alors moto moko aya alo ba keye tata na ya sumaka commune oyo ezali soni pe mawa mingi alors biso l'état toko lingelo ko moko te tozolo ba non voilà to dans l'état de droit et puis droit ya l'état ezala bafoué na niveau yo toza komona oyo donc yango